3, 2, 1. De Bruyne original, les rois, en direct à London. Original, toujours Nathan. Les rois. Tokos. Ouais, merci notre très cher internaute. On se voit toujours des bandes à London TV. Des bandes à London TV, la chaîne où Prince le parfum de la presse. Alors, c'est toujours ma cambrera. Merci à mon boss, De Bruyne, mon boss. Prince le parfum de la presse. Toujours de best 7 étoiles dans ma caméra. Tu peux toujours ma caméra De Bruyne ACP là, mon patron à Bisso. Tu quittes le lot vraiment la commune à Bandal, vraiment la commune à Bandal, tu es Luka Bongo, il y a bien un message à Robin Cardinal Nabisso. Cardinal Nabisso va journaliste, va chroniqueur malgré tout. Va traiter Bisso va chroniqueur, mais la record ça y est déjà n'engagé ça va bien et voilà vraiment the best Yoko. Na kati ya Barcelone mon vieux na peso mbo TV na Dani Mayoko cardinal lié yo ba bi Amir cardinal na biso yo vraiment de to là cardinal bonjour d'abord. Voilà bonjour na yo et puis bonjour na batutu ba hôtel la biso monde entier mobimba donc na pesi ba mbote na batutu ba linga biso de partout dans le monde René Abiriller cardinal monsieur on a pesi ba mbote ya trop na maman Mimi Moucheka maman na Chris Kalanda le pasteur Rock Tumba Chepela na pesi mbote aussi na o babengaka donc loge mouya l'original et le véritable il y a Willy Moucheni code mondial na pesi encore bambote ya trop na Cornel ya Dusi Givenchy il y a Tembe donc merci beaucoup na héritier Watanabe Totorina balobi kala mingi te mi ange mi démon donc ba séance ya studio déjà si là qui cette fois-ci dans quelques jours awa toujours bois que la bino déjà bon na marché. Merci quand tu le tu as invité toujours à l'aise bon moni invité voilà production na yé pe mabanga na yé déjà ngapela profiter na pe ça rambote pas papi boangane pour vaincre mon vieux papi boangane pour vaincre mon vieux René Abiri boni santé boni boni chaîne boni makambu na yo pas héritier Watanabe bongo Totorina boni santé na voilà héritier Watanabe séjourne bel et bien à Katia Kinshasa donc ba séance répétitive na biso ndenge to lexara toujours na espace Grand Kassai cette fois-ci ba répétition donc comme moi privé donc population congolaise mon baba excusez parce que cette fois-ci ba outa qui de partout na ba province tout la République démocratique du Congo pour na koya ko vivre vraiment répétition héritier Watanabe ndenge le kaka to sengi na vraiment ba excuse et belé mais semaine prochaine déjà ba séance répétitive normalement et kozonga malamorona album asikami ange mi démon ba production pe marambo asika po yo biga atalara la team wa tandeka to vivaka o za ba correction on a la tio ya ba correction o maboyoka ke note papa Wemba lobaki donc ça d'abord papa Malobaki mais René Abiri masolo blouson peut otambola mingi les blousons d'abord na monde na biso internet to ba blouson latami nango pe na blouson o esali pe ka bien to solo lango René Abiri 1000 anges 1000 démons ozaka trop pembeni ya to rina moto atembe na peso moto place ozali vraiment ba bien leader ba jeune 1000 anges 1000 démons générique kalati est générique wana René Abiri eko sima parce que soki totali ambulance azalaki wana ambulance a Choli Kunzardo azalaki wana Kunzardo a Choli bato batretaka Bercy mwana grand animateur pe mboka na biso mais bato na binga te bato batretaka c'est comme si vraiment que tu travailles ezalaka te est-ce que mais ebendaka ba chanson po générique ebenda ba chanson est-ce que te générique ya tour oyoyo donc inde ko sekwisa nde ba makambu donc je vous dis et je vous confirme bandeko na biso tout ya monde entier ba vivre partout dans le monde Bercy à moi na asali vraiment musala na ye donc na minute au souffrance eza ndeka ke problème ndeka na maison mère oso comprendre problème eza ndeka na maison mère par rapport ya que non ba makambo falaki Bercy mwana pesa a pesité ce cette fois-ci to vivre animation oyo ezali donc eza ba animation moko bo intelligent parce que c'est une musique intelligent par rapport à héritier donc après Michael ya kosala ba grand événement na mokili oyoyo na minute otope sa chance wana mutu tozela na maboko kofongwa maloko l'héritier Watanabe azate déjà Bercy mwana toyebi déjà force na ye partout orchestre toi les katika ba bilembo mo pe grave
Ozo comprend abanda kota Félix Ozo comme monstre mukwa bongo na pesi mbote ayana banansi tangela versé ayana ba maison mère abeta pe ba biloko a danger akenda pe côté pe faire rigole abeta na ye mais cette fois-ci siko na kati la team wata bandeko nanga ici lelo ekoma po ayemba bien sope azapa animateur po boaka bien à se sentir vraiment à l'aise azala pe développer na makanisi. Et c'est il faut azala pembeni ya leader oyo soki pas postuler pe na ba élection azui. Vous comprenez? Laura ba Jacques Goubal. Hein? Jean Goubal azwa. Jacques Goubal azwa ka ba bete Jacques Goubal azwa lokoso. Te total logique. Jean Goubal azwa ta. Te Jacques Goubal azwa ka. Jacques Goubal azwa ka biso tout bi makambo oyo salaki mais azwaki élu par le peuple. Vous comprenez? Pour le peuple aussi. Etende alara. Vous comprenez? Leader o akendaka pe moi poto pamba. Leader ou abetara moi Afrique du Sud moi Angola air moi vous comprendre par rapport toujours à G ya ngwana moni Bercy a se retrouver pembeni héritier watana be difficultés zate lokola ba orchestre le lobby comme ba changement ba place ba répétition ya na sens te vous comprendre faut lo ba marambo eza vrai Bercy moi na vraiment meilleur animateur ya Congo mobima na minute oyo 1000 anges 1000 démons ekosimba esimba te poani Ekosimba parce que le travail est en makasi. Côté déjà bachan na oloba boy. Parce que ebele ya batu lelo ba pesa ki ba mbongo et pas ya ba musicien lokola ba sœur Tiffany ozo comprendre ba pesa ki ba mbongo et pas ba musicien moko ba pambala ba yembeli bango banzembu mais banzembu yokaniti. Mais merci beaucoup na ba union surtout ba pesi confiance na héritier Watanabe ba o ba pesi ba mbongo na bango ba keno ba pesi ba mbongo na pambate. Parce que vous serez bénis na ndenga ko saranate. Pour hériter nzembu ala ba chamoro wana mon cher je te dis yangwana na oloba il est strictement interdit d'écouter la musique d'héritier Watanabe avec les écouteurs. Waneza monsieur Franklin. Interdit pourquoi? Parce que ba biloko ezana ba mi solo ba base betami wana soki tempo ya koba. Soki tempo ya koba machine na Congo. Tempo ya koba. Torti génial. Torti génial. C'est comme si peu angaka landa baninga tsanga na ambulance parce que ça. Expliquez moi le départ il y a groupe mobilité Watanabe baneza pourquoi? Journaliste yo vraiment faut ça la non mise en jour. Vous comprendre pour la mono lingo zonga na ba marambo oyo déjà leka. Or que nga so na legi na TV5 to na Euro News. Batika nga vraiment l'aise bazongi sanga mana simate de tokendara moi liboso quoi par rapport à voilà cardinal ouais voilà donc merci beaucoup na grâce Mbizi la sexy et puis na ndeko nanga ma Gloria Olangi la méga star balobi yende to confirmer donc Gloria Olangi la méga star Gloria Olangi opesi na grâce na pesi Gloria Olangi mo grâce Mbizi na ndenga mikili Afi oyoyo abonga déjà tongo. Oso comprendre. Grâce Mbizi ya beaucoup la même na ba musicien belé pe na ba palais na ye. Je pense que ebi ba de lampata balala kuna na palais. Oso comprendre. Na nyangwa ebi yangote. Ba musicien belé na kotanga kombote grâce Mbizi ya beaucoup la na ba brigade na kata palais ne oso dire na tonga bimi mbangu. Lipa de ça so déclarer que lip et lip maman. Ba ki sa lip. Wana brigade. Oso comprendre. Grâce Mbizi la sexy déjà ba odi tete na ndenga poto ya tongo. Afi oyo asomba da bakar avant ba musicien belé. Oso comprendre. Donc na ndenge ce que équipe awawa na pesi pouvoir na Gloria Olangi la méga star. Oso comprendre. Cardinal René Mbire pourquoi choix wana parce que biso do yeba ki pemi na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi départ na poto okumisa na ba façon tout. Lelo o changer face ou comment? C'est internet et église ngana kumisa ki mutu te ngana kumisa ka obele nzambe de wana ezala ki ngati. Wana ale mutu mususu. Wana ala ngate. Donc nazoke bisa mwana mwasi oyo vraiment ni makwakala mwana mwasi mobo ya bien te ya salité. Aibi nonde ba sokola non na piscine te. Ano bizarre na ndenga osarana te. Ake ko telemela mais rêver ba solution na kumu ya pap. OK kumu ya pap azali patron batu bakenda poto tongo de batu yamba yo na poto. Tala anima kwakala zela anima kwakala ngana Jericho Betoxte mo ba jewana salité bokendara o plainte na IP crime o plainte na nini boy te ngaba jewana kwela ngote ko ebika kangisaka fort ba Jericho yoka ngana Jericho Betoxte premièrement et puis il faut savoir ce qui me protège bien c'est la constitution
Vous comprenez? C'est la constitution. Héros qui nous porte une plainte. Donner OPJ sur une erreur d'orthographe. Donc, il faut que vous parce que va faire na mutu moko boye. Atangi notre on a vu. Anima kwa bozo wela. Anima. Quand to lobaki Marina Mbiri anima kwa kala. Yo na wela ni. Bon, nga na kozana na problème te na ba fille ya salité na poto na difficulté na ngo sokola. Donc nga vraiment faut filmer kota ma maison Gucci quoi. Donc ba mère rêver ba solution monter makumu ya pape. Veut dire que à vivre à respirer. Le rôle là ba ya Myriam Wete. Donc il y a ba star tout à vivre. Et bah comme ba fille on a vraiment surtout qui pango tu il est vraiment faut pas bundara trop pour niveau mais ça gérer Cobetox. Moi ba j'ai ba sala ba ba gérer Cobetox. Ba j'ai ba sala ba ba gérer Cobetox c'est Rolanda na bamba on a ba soda nga vraiment mega royata arrête. Va dormir jusqu'au grand matin. Voilà. C'est Renan Mbiri. Moi, tant vraiment la coûte mais il n'a pas qu'à mon occasion, bah là, on a une question. Rencontre à Kofi Olomide na Karine Mokonzi na Paris. Et pourtant, tu as vu Karine Mokonzi, on a refilmé à Kofi au niveau tout, on a habité, yo mouna qui en a. Bon, et ça, et le moment où on a vraiment Renan Mbiri, on a aussi appelé la ngote. Parce que Karine a fini à Kofi Olomide à 3 à sala déjà mission moko boye pour humilier Kofi Olomide à 100%. Je pense que bien go ba musicien belé ba côté de lango pe ba cacho. Ozo comprendre. Mutapesa Kofi Olomide kombo ya Koko Nzombo nani? Karine. C'est bien que Karine Mokonzi. Mutapesa Kofi Olomide kombo Mutunguba nani? Karine. Ozo comprendre. Ngate za Karine. Ozo comprendre. A humilier Kofi Olomide mabe. Ya mwana ba fan na Kofi Olomide ba biso yo ba dinanga bah awa to la maison Aristote Ndonda donc Arisha Fashion. Je veux dire que si comme to la ta vraiment kitoko makasi. Donc moi pour ba biloko na lati o ba musicien belé pour ba la tango faut ba legisa bana non na ba famille. Mais sur la blouson il était un peu trop. C'est ça non na si no expliquer ligam oyo. Ba tu ya ba fan na Kofi Olomide ba dizala qui vraiment déçu na acte wana. Parce que pour limbisa Kofi Olomide, il faut Kofi Olomide aille au talanga pe na parler. On se comprendre, il faut moyen na parler, soit na banda la tunika lupongo la 4 piscines. Bon la qui sembamo. Te wa oh papa langa wana la résidence cité. Yo moni na boya ofana na mo fleury po kakeleki. So na bimisi parking tant sous ba mituke ko tonde belé ko lekati ba bikote wana. On se comprend, ya wana na préférant na bandal. Donc pour limbisa il faut ya mais Kofi Olomide c'est vraiment notre icône. Il faut se respecter. Aye ba keno ba batala ka na au-delà. Ce qui est moi mimona vraiment na c'est article 5 4 3 2 1. The Brino original Le Roi en direct à London. Original, toujours Nathan. Les Rois. Tokos.